Bonjour, bonjour Bandeko, bonsoir partout Bozali, dans le monde entier. Bonjour, bonjour ba Congolais. Nyoso esika Bozali, voilà. Nazo lingana loba muke, na la petite vidéo juste pour na loba, pour na visite ya moi si ancien président Nabiso, visite ya maman Olive Lembe, na place ya Matanga. Ya mwasi ya frère Nabiso Moyembi ya Nzambe Matu Samuel. Vraiment visite wana vraiment eza namoni no koti kango ele kaboete fona lobelango pe muke. Parce que na ndenge papa wana azalaki kolela, abandai kolela vraiment esali pasi mikolonyo so depuis moi sine akufi. Esali vraiment pasi nde komona ndenge papa wana bande kolela batu penza ko sunga bazalaki mingi penza te. Batebele bazaki ko critiquer to boite mabe ezali mabe okiko zala po to moni keza mwasi ne ya liboso akufa te mabe okiko zala to boite mais l'air vraiment nanu ebembeza wana l'air vraiment muto akufisi passe wana il faut nanu ko compatir na muto ango parce que balobi il faut to compatir na bo bazana na pasi to bina na bo bazana esengo to seka na bo bazana esengo donc ndenge to lobaka na ba masese ya mboka na biso. Mais frère Matu et sala qui passe vraiment moi mobala bande ko lela ozomo na penza ke mutu aza vraiment nasuka bande o lela makasi bande ko sala vraiment passi et puis to moni mutu te aye ko consoler ye à part ka bande ko na ye ba yembi ndambo mais en tout cas visite ya maman Olive Lembe et tindinga na sala vidéo en tout cas visite wana sepeli singa to moni papa biso Matu a seki muke vraiment. Et ça l'a bien biloko bongo zo mona ke batu quand même oyembe la Nzambe banzembo wana e matsara batu na ba adoration quel que soit likambo il faut nano ko consoler moninga parce que na minute wana ndenga zaki na mutu consoler yete mutu yako kitse mutu mandambu te azo bunda kana ba moyen mike azanango et voilà et bandai ko sala vraiment bien te. Bande ko sala vraiment bien te mais namoni arrivé à maman Olive Lembe na place wana en tout cas on peut faire que à produire vu que koloba merci maman wana to lobaka bolamu ce qui est leki ezipaka moko mabe parce que bolamu ezebele ezipaka mabe maman wana vraiment nazo lobelaka makambo ya politique awa te nazo lobela makambo ya mobile na ye te nazo loba ye maman Olive parce que mutu akomema fardo na ye liboso ya Nzambe. Mabala to kendaka mabala to kutanaka na bandeko na biso ya mibali to balani to balanaka pona bolingo eutaka na ame eutaka na esprit te bolingo ekutanaka na ame parce que na kati ya ame kuna nde ba sentiment ezalaka ba affection ezalaka makambo nyonso wana eutaka na ame ya mutu place bolingo eutaka mais makambo oyo mama Olivia salaka moko vraiment ya mutu penza azali susu na lisunga te mutu penza azana mutu te mais okomona ka mama ona bimi na poisa ye a soulager muke parce que mutu okiko ko consoler frère Nabiso Matu Samuel mutu moko to ko consoler parce que liwa ce qui est kwei et salaka pasi makasi séparation ya mutu bovandi na ye mutu okiko consoler azate mais ko soulager ye muke ko soulager pas mutu akonsola ke zaka Nzambe mutu ako penser ba pota wana ezala Nzambe mais biso tozalaka wana moko kaka pona ko soulager muke en tout cas soulagement wana ya maman Olive Lembe to ka ekotinga tina cœur parce que makambo na bango ya politique eza makambo ya bolingo ya ye na mobali na ye eza makambo na bango ya bolingo voilà ya vie na bango oyo eutaka na ame ndenge na bande koloba liboso. Mais makambo ya bunzambe makambo ya spirituel makambo parce que koza na mutema okendo soutenir batundenge wana fozala koza oza eloko moko ya spiritualité na kati na yo makambo ya spirituel utaka na motema uta na cœur et puis na cœur na biso kuna nde Nzambe avandaka en tout cas mama wana acte wana sali a consola batu mais oyo penza ya frère na biso Matu Samuel en tout cas ayaki pe poisa mutu moko bande ko satan na ngote en tout cas et soulager batu ebele et sali penza bien papa wana seki mwa mukepo na nyoso bazoloba to boy na biso te baloba parce que kokufisa ndeko ezalaka pasi na nyoso bato bazoloba mais ke mama wana abimi mbala moko poto yebi biso nso ke mama wana ayaka na epamba te azalaka na eloko na maboko en tout cas esali bien kitoko esali vraiment malamu kitoko elakisi bolingo oyo mama wana azalaka nango ne pa bato po bato ebele baza na mbongo kutia koleka ye
mais baza ba égoïste ba mikangi na mbongo na bango ba msuku to bazo linga kana oyo aza na ususu ebakisa makaka mais mama wana abimisaka ata eza ebelete mais di fait ya komona ex première dame ayeko tala yo et puis to yebi mama wana yaka pe maboko pambate en tout cas est soulagé bato ebele sali penza bien bravo na mama Olive Lembe vraiment acte wana non so to zana ba mama ata 100 ya modèle ya mama Olive Lembe mbele penza esalara bien mbele penza esalara bien parce que na minute soki okei na mama ye momona bato bazokufa po azangi mbongo ya malaria kaka mbongo osomba ka kisi ya malaria bazangi kisi mbongo osomba ka kisi ya malaria ezangi moto pe akufi esalara pasi tozola ata bamama boye ata 100 ata 1000 na mboka na biso elingaki esala vraiment kitoko eza vraiment exemple vraiment ya bien à suivre moi vraiment la dame là ateyaka nga mingi aza vraiment oyo baalema balobaka baine fuso of mboden en tout cas azalaka na baine of mboden mama wana tepa te lolendo te nini te akompatiraka na bato baza na problème en tout cas kere wana ya bongo en tout cas félicitations mama Olive Lembe en tout cas félicitations makambo ya boye ete ya kabiso bato batolingaka bongai trop ozana mwa eloko bandiko loba n'importe quoi mutu oyo azana eloko ba yebake na ba acte na yazo sala ba yebake na ba acte parce que l'état est sala ranyo sauté ba yebake na ba acte yazo sala na ba kosungo ezati ki faut na million pour que ndo sunga moto même na 1 franc ozana 1000 francs bimisi 1 franc na 1000 francs na okosunga en tout cas pombo kana biso bato bo souffrir makasi en tout cas ko soulager frère na biso Mantou Samuel ya mama Olive Lembe etindinga na lobi na kotike loko inaperçu na kotia oyanga libanga vraiment likolo ya construction oyo en tout cas mama wana bandeko biso ba mama tozala ndaka vraiment ba exemple ya boye na lobi te ke tozala ba mama Olive te to landaka ba exemple ya boye ye peut-être azana moi mingi pesa na mutema ko ede po batu musu bazana ngo ebele koleka no ya mama Olive Lembe mais basala balingaka ebakisama balimba eda mututi mais maman wana franchement je marque même les mots franchement pona ki spiritualité na ye ki motema na ye ma ame na ye te ba sentiment ya ame na ye oya sala kana ba bolingo na mobali na makamne wana etalinga te na zolo ba ki spirituellement ki motema wana ya bu mama ki ko kita wana akitaka omona penza akiti penza komi na niveau ya bato wana alati pasi ya mutu wana ozomona ngo ezate ka ye ko se vanter comme il a kisa non omona penza c'était humiliation et c'est mili akitaka makasi vraiment soki tozana ba mama mille na Congo modèle oyo mama oyo vraiment comportement na ete ya biso makasi elelisa inga komona ye pa pembeni ya frère wana azalaki vraiment isolé batu penza mingi te baza ko nini to boyi te na lobi na ngati na ye ko juger moto awa te na solo bande et comme il plairait ya bande ko lela donc bande osala penza bien te eza pemba la liboso te akufisa moi si liboso asi akufaki donc bande osala vraiment bien tozomona ke moto penza za na pasi mais maman wana ayeba ko kita kiti penza ye a pesi moi sourire muke ça lit vraiment bien et ça là inga bien makasi elelisa inga kutule na moni video wana elelisa inga vraiment mama wana vraiment bravo mama Olive Lembe nzambe abatela yo nzambe penza sunga yo nzambe alola azongisela yo na makambo osalaka elingi kutelelisa ngana loba nzambe penza asungo na makambo osalaka vraiment mama Olive Lembe azongisa ngwe pa bana na yo makambo osalaka po ozongisa opangusa maya miso bato ebele eloko etina lo bapo bato ebele baza na mbongo na kini mama Olive ka yemote bato ebele baza na mbongo ebele me balukaka ebakisama oya ba pauvre etaliete mais mama wana okiko sala ba okiko sunga bato nyoso te me asalaka na oyo akoki ko sala et puis eloko epesa nga vraiment esala nga bien zali akenda penza place penza muto aza na besoin ya besoin ya lisungi nde place akenda ka toke esala inga bien makasi mama Olive Lembe continue bongo mama na ngai nzambe asunga yo nzambe asungo penza nzambe abatela yo nzambe azongiselo ebele po ba olakisa penza ke kozala première dame liboso ya nzambe eza rien sali eloti makambo osalaka elakisa vraiment ke nzambe aza likolo te ya kabiso makasi na comportement na yo mama na ngai merci mingi na yo merci vraiment nzambe abatela nzambe abakisela yo po okokana kosunga bato vraiment baza na besoin ya aide na yo ozela te babenga yo ozela te franchement ozela te ke babelela kombo na yo oyaka vraiment oya frère Mantou Samuel wana elekelinga makasi esali vraiment ke naloba
naloba kaka ke vraiment nzambe abakisela oyo ya toro, abakisela oyo ya mingi vraiment. Na ye ko zua sikoyo sije mususu kaka oyo ya mwasi na bi mwasi ya Matu Samuel. Bon, excusez-moi. Ya, hallo? En tout cas, na ye ko zua sije mususu. Na ye ko zua sije mususu kaka ya frère na Manvia zo. Ja, ich bin hier zu Hause. Ja. 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 Alles klar, ich bin hier zu Hause, wenn du dich melden da bin, dann kannst du kommen. Ich bin hier. Bist du noch unterwegs? Bist du noch dort? Ah ja, alles klar. Ja. 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 Das ist super. Alles klar, machen wir so. Okay. Ja, bis heute Abend. Na, tschüss. Bis später. Tschüss. Tschüss. Telefone andako isonaki. Ok, na bandeko loba. Vraiment, eloko mama Olive sali vraiment et sepeli senga makasi. Voilà. Toyeko yeba yesusu eloko mususu na concernant Mama Kapi, moi si ya Matu Samuel toyoki yango kaka awa na matanga. Nazo répéter yango apatite zana bandeko bayokaki yango te. Toyoki ndeko soki ya ndeko ya Mama Kapi na biso. Alobi na ba micro ya ba journaliste hein, alobi ke Mama Kapi abalaki liborso a divorça na mobali wana bazali na bana misatu. Baboya na mobali wana kenda Afrique du Sud na bana nyoso misatu. Donc avant ye papa Samuel a ute ko divorcer. Papa na biso Matu Samuel a ute ko divorcer. Mobali na ye babota na mobali na bana misatu, mobali na kenda na Afrique du Sud na bana na Afrique du Sud. Nde ye aye sikoyo aye abandai ki ba kutana kina papa Samuel na CFMC. Bakuta abandai ko sambela na CFMC. Ndebe kokutana na papa Samuel Samuel Matu Samuel nde baye ko balana. Donc information oyo vraiment nazalaki nanu na yoki yango te na lingi na partager na bino yango muke aussi ke mama na biso Kapi Nzokande autaki libala mususu autaki ko bala autaki libala mususu autaki ko divorcer bakabana na papa ya bana na ye babota na papa wana bana misatu après le a divorcé nde aye sikoyo abandi ko sambela na CFMC le abandi ko sambela na CFMC nde baye kokutana na papa na biso Matu Samuel aute ko kufisa mwasi neka akuna na CFMC aute ko kufisa mwasi na ye nde abalaki ndeko na biso ya mwasi Mama Kapi na biso oyo auti ko tika biso. En tout cas information na ngai na yebaki yango te yango mingi abande koloba meme na video na ye wana wakangaka mobile nena mwasi na ndako abande koloba peka makambo Afrique du Sud. En tout cas je ne comprenais absolument rien ndenge ni mobile akoyebisa yo kende na Afrique du Sud kanga bizwa bana kende na Afrique du Sud kendo tika bango kuna. En tout cas je ne comprenais absolument rien kendo tika bana na Afrique du Sud ndenge ni Nzokande papa ya bana na ye ya liboso libala na ya liboso ekufa mobile azalaka nde na Afrique du Sud. Yango abandai kolinga akende pe kotika soki bana pe mususu wana kuna oya bote na Matu Samuel kende pe tika bango kuna parce que en tout cas j'explique ça parce que moi même je ne comprenais rien na place wana ke mutu atiki mobali na ye na Kinshasa akende kotika bana na Afrique du Sud pas ya nani donc c'était un peu flou donc sikoyo a jour ya enterrement de to comprendre que azalaka na ex mobile na ye azalaka na Afrique du Sud nde place ifalaki akende kotika bana yango mobile bande ko yebisa okende kana Lubumbashi po famille na ye pe ezaka na Lubumbashi famille za na Lubumbashi nyoso toyoki kana na matanga awa famille nzoka ndeza na Lubumbashi donc akende na Lubumbashi tete kaka teke frère na biso Matu Samuel atindi na Lubumbashi bande okende akendaka de temps en temps na Lubumbashi parce que bandeko ya mama ne baza kuna ndeko ya mama ne oyo kuto alobi eloko mususu opeza ya sika. D'abord oya libala na ya liboso place atika kibana misatu na mobali aza na Afrique du Sud
et puis maman na koloba lisusu likambo pe to bande koyeba te ke bakutana na CFMC ke maman na biso kapia bande pe kosambela na CFMC. Et puis ya misato eloko ya misato maman na lobi ya maman na lobi ezali ke ndeko na biso ya mwasi mama kapi abelaki avant oyo ememi abelaki lisusu makasi malade bande koyeba na te yango ba memaki ye na Lubumbashi parce que bandeko na ye bandeka mama na ye soki na banleki na ye baza pe kuna na Lubumbashi ba memaka ye kuna ba memi pa basango boyebi ka bo comprendre ba memaki pa basango nde ba donc il fallait penser à kufa période yango na malade yango avant oyo ebomi ye ba memaki ye kuna na Lubumbashi basango babandi ko sambela ye babandi ko sambela c'est fort possible yango to monaki ba journaliste moko lera matanga balobi mama moko apike crise pa ya papa na biso Matu Samuel papa Samuel akoti na ndako azwi mulangi ya mai asopeli mutu wana bandi ba prière ando la kisi c'est fort possible que mai wana eutaki na Lubumbashi kuna alobi mama na expliquer que akendeki na Afrique du Sud akendeki na Lubumbashi ko se faire soigner nzambe pe asungaki ye akendeki pa sango na Lubumbashi basalaki ba prière nzambe asungi ye abiki po leki ya mama ne azalaka kuna Lubumbashi ayepe azongi lisusu na libala bapekisaki azonga me alingaki na ye azonga na libala na ye yango ayaki kozonga siko oyo azwaki temps lisusu okende Lubumbashi te ko se faire soigner mobali na memie ka na hôpital et puis atiki biso donc ba information ezalaki na kati ya message na ngai ya video na ngai ya lelo yango wana d'abord pona ko féliciter maman wana vraiment et lelisa inga komona video wana maman wana asungaka vraiment batu o bazana nini o baza vraiment bazana moto sunga bango te en tout cas kere ya maman Olive Lembe en tout cas kere na vraiment eza malamu mingi maman wana asungaka batu vraiment ezate ke po ozana mbongo ndo kosunga batu ye vraiment asungaka batu asungaka pe batu nini batu penze ezate ke o camarade na ye ezate ke o ami nanga da France ezate ke o kami nanga to salaka na place moko to tanga na ye te en tout cas boye ka komona ke et puis alati pasi ya mutu wana okotala ba video na ye ya komila ki c'était alati penza pasi ya mutu wana et ça là vraiment bien que ça na ba mama ya boye na Congo ceux qui tombent parce que penza to bakisami po biloko boye faut pesa kabiso leçon baloba na matanga eza kutu place ya bien ya côté yama ke na fête pona matanga omona nga pe na kolala boye un jour maman ya sali boye vraiment est-ce que nga atana infana za ngo est-ce que no ko sala eloko boyeti akosunga en tout cas motema wana ya kosunga mama Olivier azana ngo vraiment nzambe pambola elelisenga komona video ndenge ke komona frère na biso matu nyoso asalaka touchaka mitema batu mais oh penza non c'était trop parce que akufi te ndenge batu msu bakufaka o azalaki malade ni mama na akufi papa Matu Samuel azui nyoso batu balobi nyoso bafingi nyoso azali penza na elika e pa mutu te apare pa nzambe mama atindi mama wana nzambe atindi mama wana pa ya ko consoler muke en tout cas esali bien yango tini na sali video yo et puis ba information sur maman na biso kapi oto bande ko yeba te maman kapi aute ko divorcer avant ya ko ba na papa Matu Samuel aute ko divorcer mobali na ye akenda na Afrique du Sud na bana misato donc maman kapi à part papa Matu Samuel abotaka bana na misato bazaka déjà na Afrique du Sud c'est pourquoi elle insistait sur l'Afrique du Sud moi je ne comprenais rien l'air abandé ko l'air à côté mobali na moi si abandé ko insister je ne comprenais absolument rien c'est aujourd'hui que je viens de comprendre c'était à cause de ça. Voilà, azaki na mobali na azaki divorcé, ma mère de 3 enfants. Aye na ye azo sambela na CFMC, ba ye kokuta na papa Matu Samuel na CFMC. Babala ni pe kuna, mais c'est lo maman na ebite soki kanda maman na pa lobi bazwa balia kimbongo alibala te. Babala ni na frère na biso et puis ezambala liboso abela te. Troisième info ezambala liboso abela te, abela ki pe makasi, mais petite sœur maman ne azaka na Lubumbashi abengisa ye mbangu na Lubumbashi bake ba traita ye epa ya sango ba traita ye pa sango ba obina hôpital te ba traita ye pa sango ba traita ye pa sango et puis aye kozonga donc ba kuta na CFMC baba na CFMC azala ki divorcé aza mère de 3 enfants banango bazaka Afrique Sud na papa na bango liwa o ememi maladi o ememi ezambala liboso komela ki mbala liboso bakenda ko soigner pa basango na Lubumbashi. Voilà message nazaki nango pona lelo yango wana
bande konanga botika la malamu botika la bien nzambe alola akokana akekana kobatela biso moko na moko eloko eliki bolingo ezate bolingo entre biso il faut vraiment ezala bolingo ata munene ya problème ndenge nini bolingo il faut ezipaka babilo mususu tozala bato ya bolingo tozala bato to po papa biso leto bandoko la bande sabiso muto so abibana nanga so otambola na mutu il faut tout naye asambelaka wapi so muto ayebi soka anasambelaka te naza na nzambe te faut l'éviter parce que muto asambela te aza na eloko obanga te mais muto asambelaka malgré azosala masumu azoyeba quand même ke nzambe omonanga donc biso bato tosambelaka toyebaka nzambe amonaka biso ata osali likambo na se ya mai nzambe omona yo donc tolongola bamitema wana ya ti na lifobo ti na komise na suka ti muto akufa te boki koloba me muto akufa penza te parce que toza bana nzambe bolingo eloko eleki bolingo ezate bande konanga merci message muke nazalaki nango lelo yango wana pona china ya mama na biso kapi otika biso enterrement na ezalaki lobi bakundaki e weekend oyo donc etikali sikoyo kotia kaka papa na biso mantu samoye na maboko ya nzambe et puis bato basolaka na ye faut bayebisa vraiment bo penza basolaka na ye bo baza ba proche na ye bo ba kiko sala ata même ba vidéo pour nango bayebisa nano adoze nano pour que ceux qui eloko moko eleki 2-3 fois nzambe azolinga ate ya eloko moko adoze nano aluka nano elongi ya nzambe et puis aya kobala après donc azala presete bana pe basi bakoli ba jeune fille na ye baza wana amekana no abokola bana wana aluka nano elongi ya nzambe aluka pourquoi ezokomela ye parce que boite komaka nango Job ekutu pona libanga ya nzambe azwaki frappe ya diable ka ponza balobaki ta omonaki mwana nanga Job te libanga ya pamba e frappaka ye batu biloko na nyoso bibwele bana tu ekenda donc peut-être eza na place moko nzambe akumisaki frère na biso peut-être oyebite eloko nini faut yemo kwa kota na mozindo esitu ke akenda na CFMC ayebi kokota na mozindo akota na mozindo nzambe alakisa nano eza eloko nini avant asibiraka babiloko parce que na ye moko occupé kokufa na makambo parce que ça la passe aza tout le temps blessé kufisa bato ebele balobaka kufisa ata papa ata mama mais kufisa mobalité to moi cité ça la passe parce que c'est une partie de toi moi si na auto mobile no azala ka partie en zoto na yo soki akei yo ko pasi moko boya bo bakufisa balobaka alors alukana no elongi nzambe ala awela